Donc on va faire comme ça. Oui, tout ça va vendre ça si j'ai tabou. Quand là bas quand on a son qui a son mise bouteille. Écrire une chanson, c'est pas donné à n'importe qui. Tu peux avoir la voix. Bon, il va répéter ta guitare, mais pas plus meilleur que comment. Et c'est pas tout le monde a pour maka à y va. Il y a pas tout ce qui voit qu'à son mise. Donc oui, son mandat dans la société tabouté. Mais si quoi yo, Zembo wana oyo bango ba yebela moya ngai. Ok, oui. Nazo pas parler. Nazo réclamer dans quel hôtel parce que na ba kiso kino bi to kinango ba droit d'auteur tout ça et encore malgré moi ni papa chéri ndo dit. Wana fongo li fenêtre au ba ba li to fongo na pour ma côté. OK. Donc je ne réclame rien. Ici yemba mi et changer l'outil. Attends, on réclamer bateau wango bana ba millions ba opesa ngai to ekomisa ngai. Dans mon ngai, bango ba petit cover et boya kotala moto suki sanga yo feli ye moto koki saba posa nanga motema polingwa viranga feli fala mama boya kotala ndandi fala ndo ya mama kambamba Cédric Kitsombe, Prince Kema, Daniel Wemba, Nancy Mupatika Zumba, Francine Putuba, Eric Ndala, Mame, Nayawana Kufie, Boya Kotala, Moto Suki Sanga yo, Freddy ye, Moto Koki Saba Posanga Motema, Bolingwa Vinanga, Freddy Fala. C'est une chanson que j'ai dédiée à mon vieux Freddy Fala, le haut conseiller, fier préféré à ça la confère du ses honorés. C'est que tu poses question par rapport à Alex Awa Bafingaki Balobi. Parmi bateaux Bafingaki Babio, métro et façon Yembani. Mais tu dis que métro et façon, c'est la disque non moko. Depuis 2020. On me lit déjà, puisque voilà, la plateforme maintenant ça va en ligne, sur le petit métro passé, na YouTube, on a un clip là où ils allaient. Ça, il y a un tempo moko pe marqué, mais tu vois qu'on a un peu maison double L. Yo muto teke lié, tu es na rapide on remix tourné. Non. Na Congo, so ici mon traduit position là. So ça ngami na 1 plus égal 4 na yi. Olongo lete. Ba explication nyonso. Et longo nango te mettre. Moi to expliquer avec même na capable pas comprendre. Ata boyi ko comprendre mais na tema yebi ye. Très bien. Dire que yo kabana c'est une façon de parler. Les attributions de yo kabana. On a comme moi na loso tsoko bilisi mutu. Partout total la généalogie ya Wenge. Peut-être que la généalogie ya Wenge. Faire ça mwana ya wera ni la généalogie parce que baouta Wenge ensemble aye bate baouta kisika na logique wana ndenge do kinango no auta kuna bela wera mtabisi wera mtazana kikolo orchestre c'est que na ba Adolphe na ba Marcela ba connaissance to benga bango bana ya wera la généalogie penza okay. Mwana ya wera na sasa mtoto kino bongo jibe pia na papa na bongo so itoke na ono wato ke musika ma donc musika parce que ça les ba débat moko boye inutile biso tant to na ba plateau to protéger les gens pour dans sanité très bien ngana ko ya tena ya déclencher guerre mo wana parce que ba ya finga ngate ba ya finga leader na ngai et ba ya finga leader na sala ye mutu alinga lukali wana ai heureusement zamba ndene parce que on bablo wande ngona bolo lobi me 3 confirmé mais il go boma pe mutu OK biso na ba pilier na ba famille mère na biso soka yoki nouvelle ande ngona atana besoin confirmation ta bon piquer OK si ba bolo ba teta ngwa lokuta la d'ailleurs voilà ce que je voulais causer dans son famille nga na ba ndeko na ngai na bana na ngai Dieu est juste. Ce bien on va voir dans ce livre il y a la famille et il y a pas d'ailleurs. OK. Surtout là il y a plein de
bandeko wana nayebi te baoluka nini. Heureusement nzambe asoki stope bazwi adversaire. Basa nini? Bazwi adversaire. To namoni mikolo bakokopotana na fere. Parce que baluki bandaki émission bien, baluki biso na ndenge nyonso epi toza na besoin makambo wana bakoba osala. Etant repoli toza na ntango wana lisusu nde tolobi yango combien de fois toza na besoin guerre wana topale tolobi na ndenge nyonso bino boya koboya bango toza bati bino boboye na bino bango batiri nzambe asoki biso nzambe ayokaka nzambe biso bango fere baswa. C'est trop fort, hein? Ça va mettre effacé. Mikolo to leka. Vous avez sujet et pas votre souci à Montéry. Tout le monde qui n'a pas maison mère de la chose de manzaka. Ninga sataka qui n'a eu. Moi-même qu'on toucher aux défauts physiques. Et puis l'équipe de Hollanda, live moi bandao leka il y a Pierre Roger. Vous avez toujours n'a pas maison mère. Pour le baquet BCBG dans la matanga mettre face à coup. Quand on a tout, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de filles. Donc, Kikalawana, Batubazade, Bamessani Namabi. Ok. Mais mon isoli, Batutu Baladi Salité, il a dit propre, il y a beaucoup de balles. Il va différent. Il va nous dire, tellement d'éliminer oyo oyo esala esila liwa bato obeni omona mokolo aloba bana lelo to comprendre parce que babotami bakuti mamna ndenge na bango tellement ça m'étonne mona muta 40 ans na warrior na yo na 40 ans na warrior le bana linga ka faire na linga ka fali mais on a wenge. Ah oui. À 40 ans, tu ne veux pas être pali, tu ne veux pas être. Tu veux pas être. Matériel. Matériel. Pour ça, on est matériel. Et quand on va voir le bâtiment, c'est là qui est le bâtiment, mais ça n'a qu'à dire derrière pour battre les magasin, pas. À des ça, il a qui pour tout ma mission, à la mission, à sa focale, c'est moi. À mon avis, ça y est. So wana kipa janta wana kwenye nao ifata yembi jidela yembi mishiga yembi zakoko yembi ba biso nyonso wana tozali yango bato bamoni yango ikala parce que bamesana ezaki no égoïsme ya balidera ya bino cette avocale mais eketa ena rare moko na asili atie babise na kina et comment on peut dire même Bonjour et bonsoir chers amis fidèles internautes de prendre la RWA Piboruta la Bissou. On a deux chaînes partenaires, Canal Ergos du Kambala et puis une concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Puis la Rabino, info à temps réel. Et bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de votre tranche magazine, les news de BCBG. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'un des soldats, l'un des piliers. Il y a BCBG, il y a Papa Chéri JB Piana qui est métro. Effacer les tableaux, c'est avec l'une des trousseaux là, l'actualité est belée. Et puis tu vas continuer toujours dans mode vacances et puis BCBG en mode day ou puis tu vas perdre le secrétaire qui est Moutakis Trousseau Masolo tout awa na métro effacer les tableaux. C'est le vôtre Alex Ngando, mon amour, les Benjamin de la presse, mon maman. Autrement dit,
Mwana ya Nzambe, accompagné toujours avec Gosse Dikambala, et tous années à la plateau, toujours on a régie, tous les mots, et puis on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Gosse Dikambala, bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour na ba vrai frère BCBG, pourquoi pas, bonjour pe na ba mélomane na la bonne musique, bonjour pe na maître facile à invité na bisuel. Ouais, bonjour Gosse Dikambala, bonjour Alex Ngandou. Bonjour bah vrai tout et puis na ba mélomane tu la bonne musique. Voilà, nous sommes là déjà, mais trop forts. Toujours très en forme. Mode vacances, mais vite fait, où on a la déplacement, Lubumbashi, Kolwezi, Est en fait. De retour à Kinshasa. Ouais, j'ai un mois de repos. Moi, repos, il y a un paiement. Après, si on a paiement, Kinshasa, on a un paiement dans la tête. Oh. Il y a des matins, il y a des juniors, des barons, vampires, nous, on a Alenzo, là, on a paiement parce que nous avons déjà fondé Fred de Mon à 8 heures déjà. Il faut que sur la mouki. Bon, on a qui est là, Albert Mabela, on a Albert Mabela, on a Michel Mité, on a Kolwezi, donc là, je me suis bien reposé et là, je suis de retour. Voilà, de retour. Cette fois-ci, tout le vacances, en fait, on a profité par rapport aux vacances, et les alaboros, un mois, mais un mois, vous consommez bien. Cette fois-ci, tout le vacances, vous consommez vacances bien. Ouais, nous, les gens qui demandaient dans l'hôpital, il fallait qu'ils vraiment un paiement. Ok. J'étais obligé, même malgré les vacances, mais il y a eu des productions privées. Ouais. Parce que BCBG, les motifs qui sont paiement, les gars, les prochains, les gens qui fait et là, qui est dans Kanda, Zouabango. So, les fait et là, les CP là, qui est dans sourire dans lèvres, Zouabiso. Donc, il y a eu la production privée, mais moi j'étais obligé de me reposer parce que les gens qui bossent à l'hôpital. Voilà, bossé à l'hôpital, métro, tant au bas dans la vacance, Bino est dans la vacance. Au se sentara n'enye 3-4 concerts par semaine, il y a des fois la semaine peut exagérer, 6 à 7, parce qu'il y en a un jour où sous net, dimanche, il faut 3 concerts. Et la nani bon, on a 3 fois mobile Mbappé. Ça compte ba concert ba 4 type. Bon vivant temps on est. Ouais, ça boulot na biso, ça boulot na biso. Et ya ngonde za la professionnel. Au bon Real Madrid a bêté qui mardi, a bêté les sous vendredi, a bêté les sous lundi, ya ngwana za la professionnel. Donc c'est pas facile mais ya boulot na biso. Ya mona le football, il y a un football professionnel. Ok. Il y a un 4, il y a un football amateur parce que, vite à son gabéti les dos, après 2 mois, à la compétition, moi, quand on a soit l'Ina Foot, soit la Champions League, à date, on a l'Ina Foot. On a la Coupe du Roi, Liga, Champions League, tout ça. Et ça, être professionnel. Il y a un début sur tout ça. D'être bêta, sans cesse. Bêta, sans cesse. Mais de toute façon, alors, bien posé qui n'a vacances, est-ce que mes pays qui n'a vacances ou bien on continue à continuer c'est comme ça, mais là, on va ça mon congé. Mais c'est là qu'il a vacances, on continue à prier. Parce que tout ça, dans vacances, c'est quoi? Il y a ici la semaine au Toza. Semaine au Toza, il s'agit de Tozo, il sous Matanga.
je profite de présenter mes condoléances les plus attristées. Dans la famille biologique, il y a Mbotakis qui se locale et puis dans El Salvador de la patrie, Papa Chéri, et puis dans ma collègue tout, il y a Wenge BCBG parce que Bissonné Moutou, tout couché. Voilà, alors Bartilité Lingoro Banda déjà Lelo, si je ne me trompe pas, et toujours brusquement Sangoyama, il y a secrétaire général. Est-ce que va suspendre l'activité Tumu Colonie parce que normalement fallait et Banda déjà Lelo. Bon, les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc, si le programme Matang Yebima, Matang Salami, Tokundi Moutakis, de reprendre l'activité. Jusqu'à là, programme, et ça, dans notre sur le programme Salami, l'international Rojengan doit décaler, par-ci, par-là, pour communiquer. Et puis, dans les réseaux sociaux, on communique le programme. Mais trop effacé, d'habitude, surtout entre parenthèses ou comment. Tant Oyo, Bozu Matanga, déjà, tu es le 25 octobre. Car il y a il faut que à niveau de Lubumbashi. Et puis le 5 novembre, pardon, le 8 novembre, Brazzaville. Est-ce qu'il faut empêcher, attendre jusqu'à nouvel ordre? Le concert, on est toujours maintenu ou est que l'on parce que tu dis à chaque fois, il y a un problème, et il y a un problème récemment. Le concert est belé, le programme est belé, qui reporter, est-ce que vous maintenir car la date où les alliés ou reportant par rapport à Marambo au Jules. Ça, je ne sais vraiment pas quoi dire parce que il y a domaine en maté. Ok. Et des pas dans la été, Papa Chiram t'ont décidé. Donc bon, voilà, vu Marambo tout le temps, le programme on est sauté. Mais pour la boyer, dès qu'il a bougé le programme, parce que le lot, tout ça, le 24. Le 24. Donc, nous sommes déjà dans 1 mois. Ok. Je ne pense pas que les fans sont pendant 1 mois, soit 3 semaines. Donc, je crois bien d'ici fin de la semaine, déjà le programme est comme ça, mais puis il finira dans la semaine prochaine. Donc, le 25, pour nous marcher dans la musique, et puis le 8 novembre, pour nous à Brazzaville, dans la musique. Je ne pense pas qu'il ait bougé. Je ne pense pas qu'il ait bougé calendrier. Mais il y a d'autres personnes qui se posent des questions en métro effacé par rapport à Moutakis. Est-ce que Azalaki, toujours secrétaire de BCBG, tout à Milongo, là, qui déjà, sans matanga quand n'ingé sali que le roi d'Aki Moto à travers peut-être déjà na BCBG JB pour Papa Chérinde, bino boju charge de matanga. Non, Azalaki toujours, bah voyage au Union sur la terre, c'est lui qui faisait des démarches. Ok. Maribel. La Grèce, tout, il y a dans la démarche. Donc, à Koufi, CG, il y a un BCBG. C'est ça, oui. Alors, comme on en a été, non, autant qu'il fallait, ok. Avant même, pour que Ako t'a parlé, parce que tu savais trop. Et il y a vraiment des choses aptées. À tout moment, tu as une répétition. Puis, il a ajouté les choses. Et puis, ajouter les choses. À Koufi, CG, il y a un BCBG. Mais si on regarde l'analyse, Zalaki déjà la santé bien pensé, mais quand ça la démarche on a son nini. Vous pouvez me dire qu'il était dans BCBG pourquoi vous connaissez déjà apte pour nous suivre, mais vous continuez toujours à travailler bon. Mais il y a des salariés, et en plus business to moi au moins tant que ça tient moi malaise mais moi non ça capable on ça on est capable de tourner Michel malgré moi malaise mais tant bête rendre puis non non c'est bon tout afin de parler. Les maladies que ceux qui nous les savons tous, peut-être ça une tombée, la secret, moindre potage, le macolo, tout ça donc et Georges le matin. Moi je dirais qu'on dans la BCBG, on en 2010, on a un Jean Boutakis et on va tomber dans la cage. Et ça c'est déjà malade depuis 2010 là. Donc ça ne date pas que lobby il y a Kalama. Mais est-ce que vous faites de Kimia, tu peux perdre son âme, chef Seguin, ou les maladies. Et aujourd'hui, nous parlons de Mbotakis. Interprétation déjà, tout le monde dans les médias,
commentaire c'est baromi déjà on massacre encore une fois comme ya papa chéri ozo giron ndenge nini pour la bino 2025 au boto le bango eza mauvaise année et tika bino souvenir mo mabe ou boko zongo ndeni par rapport à bacoup ou la ndani na BCBG. Donc les Congolais les gens ne sont pas créatifs bazawana aozela yo wakaka moto akufeli moto abelaki moto asali boye osala ba analyse. OK. Il fallait pas créer, non, vous appelez la chaîne où dans la visibilité, créer, maramou, tout le monde a ba chaîne, ba ivoirien, tout le monde a ba tout, ba ça là, aïe na ba analyse, moi aïe na ba activité, moi boy na chaîne na yé pour étaler maramé abisso, tout ça il a pas internet en haut abusivement, mon amour taille qu'on nous makam, azo maîtriser même pas tout ça qui rapport à ma vie, bisso pe ba congolais, tolinga buzoba. So monta mutaya tabaye lelo nakopanza nakotena minyati bala motele mi wana fanje bandi botala moi na zapaka bato ndenge wana baki connaît tout là bato yaka osala ba analyse na ba via bato donc dès nga na zapaka so bato so musala dès nga muto kwa ken pian so na kaka ken pian ça nani jo nene ça bato nyonso no bayaka kaka kofinga na ba media ta kuto yeko finga bato na en faveur na ngai eza na babilongi oyo ngai o naklikaka même pas bakombo moko boye naklikaka même pas o bokechu je zappe mais mpona yibo maloba mwa moke site mpe otangi kombo aken mpiana eya na baanalyse bavideo na ye oyo tosala pour dire que jibe mpiana a se repentir makambo ezokoma 2026 aozala te mpe olanda moi ntango natangi parce que j'ai suivi nani moto ayebisaki ngai non alobi boye boye parce que ndenge nalobi ya ngai franchement il y a des gens qui napesa même ata 10 secondes te OK napesa bango ata 10 secondes te so namoni kaka kombo na ye olie na ye mo boye je zappe directement ce sont des clochards ce sont des babengaka bacharlatan OK mpo koluka bavite bo soko atangi komba papa chéri te posala bavi atanga sokomba OK il a rien à dire sur lui-même même a royauté pena babandi kopartage na bato mwa intelligence moko to sagesse moko boye ezalaki na motu atie geme atie commentaire bazaka wana baoliaka na bakombo ya bato baoliaka mpe baoliaka bakombo bato abusivement oya olobaka moko ezangela ntina vike eza nango internet nano bazwa bamésisre yango te na motu boye beko nano ale na kumba ale vungule peut-être bato baochange en plus ndeti na biso sur le plan local awa na Kinshasa namona bato bakangamaka me ifasa akangisi moto a gauche likambala abimisi mboko te abimisi moto na ye ezokomisa bango mpe bateti donc wana eza bacharlatan comment il s'appelle encore le monsieur ce sont des charlatans bato oyo basala internet abusivement mais au fur et à mesure bato baocomprendre au moins venaki bato c'est des abonnaka parce que des abonnaka kaka ti omona venaki baza so eloti parce que bato bakoma comprendre makambo bato bakoma comprendre makambo mais nanga papa chéri maître facé po tovandaka mwa mokie place wana omoi te ke komokoma mwa trop ke moto soki alali kaka alamuki na ye boye aye kaka boye kopakola patron ya entreprise monene ndeti BCBG sali te epuis bino bozolekisa yango kaka ndenge wana oui soki ezozwa baampleur te mpo tookipe bango te soki ezwa baampleur te mpo tookipe bango te omona lelo ntango mosusu bato mosusu baza na baguerre na bamedia biso oza na tante oye olobi na yo yango moto alota na ye opekisi kolota na ye kolota bapekisa yango motu te baya ata balobi on n'est pas là tobandi badroit de réponse aya lobi makambo ya lokuta biso mpe tokelukile makambo ya lokuta tokepa na bango tofilme toyemoni epa na bino on n'a pas ce temps là pour éviter baguerre ya buzoba oyo esala balelo na bamédia na biso na internet yango moni ke biso ezalaka ata moto alobi papa chéri moko na oloba te le calme bon parle encore parle encore wana ezala baslogan ena peut-être ezala mpe bafaçon ya korépondre bato parce que babilo mosusu omona net se dernier te bavideo so alati yodi ofilma tie net kaka baréponse moko peut-être indirect namoni na musique papa chéri atikala na cadre ya musique bato ebele babima musique c'est betande yemande binande latande
BCBG totikala kawa Ok. finga nde wana tozati Ok. na kati po lelo eloko ezosala plaire na musique na biso koma finga nde musique ezongi nsima yemba nde bina nde beta nde lata nde ezongi nsima finga nde eye na première position siko biso tema tozalaka na finga nde te yango omona ata mosusu bato bamessage ke baza absent na media parce que soki noki moto afingi papa chéri to moto akritike BCBG alinga mpe na yeli yango mbangu na baémission yango na bato ebele baza présent parce que baoluka baoccasion moko boye ya koyela na baémission biso toyaka na émission te parce que na korépondre motu te na korépondre motu te na korépondre motu te c'est du n'importe quoi papa chéri soka afula so motu te Ok. oza na besoin succès sala makambo na osala nzembo na yo makambo na yo efula yo makambo ke olobaki boye biso toye tolobi boye laisse tomber toza kuna te Voilà, laisse tomber, mais très facile, tout bête, non, ma solo, il y a musique. Tout au monde a dernièrement clip, il y a Je connais Fina, avec tous les problèmes que vous avez. Au Bozalaki, je voulais dire, na producteur, les lots, une solution, bon, ça, binomoro, petit producteur, et puis côté. Alors, les lots, c'est ça, la bilan, par rapport, il y a clip, il y a Je connais Fina, au Lobanine, est-ce qu'ils ont bien, na plateforme avant d'aller? ouais ezokende pas mal mais le mélomane doit encore booster doit booster lisusu bolelaki baclip yango wana tosali so biso moto bazotala yango lisusu c'est à vous de regarder Ok. vous ya komatisa bavie Mhm. donc soki bosengi biloko bolia peti Ah ouais. bosengaki biloko yango wana toservir bino bolia bomatisa bavie ekendekendekende. Mais est-ce que par rapport au clip, les lots tous sur la PB, les gens qui nous suivent, yebi makamna oloba. Les lots mais très facile, qualité à clip et comment la nenge moko boy, mais babi papa chéri na BCBG c'est comme si bozo ya na biso ka ba système moko neti ya bakala boy, neti modification pena neti tout le monde ba ninga mususu bazo sala et zanning wala te, c'est bien quoi. Oh nayebi te lelo clip eza matériel clip lelo eza matériel okosanga liboso ya poubele moko wana matériel kikala wana bato baoloba ta mosu eza ke lelo bato bamesana kaka lider ye moko banda telemaki azoyemba akesalela clip na po to bamission baza ana mission asala vocal na nzembo wana bakodisa ye eza te so biso mona na clip agenta wana boye na efata yembi jidela yembi mishiga yembi zakoko ayembi bato biso nyonso wana tozali yango bato bamoni yango kikala parce que bamesana ezaki égoïsme ya balider ya lelo musicien tia vocal mais yaki asalela clip na poto rarement omona aseri atie bamusicien na clip ekomana mpe eza même kala ezala yebi ndenge non ata bamusicien ya bacoeur kaka batia bavocal te mais na clip bazali lelo makambo nyonso eza te yango wana ndenge lelo égoïsme yango wana ndenge lelo voilà ça c'est l'égoïsme moto ayembi vocal na ye me bomonisi ete na clip yango bobengaki lelo biso lokola tosali clip biso tout toza wana na nsima nango tobini en plus il faut savoir s'imposer vous savez bagénérique ekoma bandenge moko boye biso toyeli bato na kikala wana ogolo bakikala wana zebuka mpenza semaine na ndenge akala mpenza na ndenge akongo mpenza kinzaki ndenge ezala yango wana te ti jeudi banda bakanga toujours bango niembesi nani azolongola zebuka kikala yaki lelo eza kaka ebeti 2 mois 3 mois esili kikala yango nde makambo bato basala suur te ke lelo boye nzembo nsima nango ekoti semaine nyonso na kikalaki lelo ezala suur ndenge te biso toyi toimpose yango bato faut savoir s'imposer musique eninganaki awa boye ekende tozalaki nani toye boye na bacoupe décalé otazobina otazo toye na zuke menace musique tout ça si momona papa chéri aningana lokola mikolo bastyle ya bacotation abeta respect papa chéri constant ti tobimisi bato bademati osanti keno authenticité ya musique congolaise. Il faut être constant. Il ne faut pas qu'on ningana pamba.
Dini, bah, Afrobeat, wana, qui, comment il s'appelle il y a son nom, DJ Arafat. A témoigné, non? C'est Bill qui l'a inspiré. De mouvement pour s'inspirer dans la musique congolaise, a joué en penda bien et musique au style. Bisso, bah, complexé que nous sommes, tout le monde doit vivre du sous. Oh, il y a l'inga qui a copié Bisso, a copié bien et bimi ndenge mobo, et bimi fouti. Bisso, doit me vivre fouti. Ok. Donc, kikalawana batu bazandi ba mesani na mabe. Ok. Ba mesani mo soki batu tu balati salité yo lati propre yo mo yo nem tu ba obi ma différent. Par exemple batu tu ba venda ya propre vende. Mais biso tellement to telemi na musique oyo a Congo. Oyo esalaki esila tewa. Batu ba obi mo kika. Mo na mukolo alo batika. Bana lelo to comprendre parce que ba botami ba kuti mamna ndenge na bango moi ça m'étonne mon amour 40 ans na warrior na Gaulois yo na 40 ans Gaulois warrior le bana linga ka faire na linga ka fali mais on a wenge ah oui on a viva na 40 ans tu peux pas être pali tu peux pas être fait rigola rose la Gaulois na 40 ans tu rose la Gaulois tu rose la warrior Rosa la fan ya wera ya fere Rosa fan ya ina ni man na aden na yo tie wenge soit tu es viva ok Victoria voilà mais na bakite tikaka ya za Gaulois Gaulois mon appelle ça tout là badolo be moyo on obo ya pe wenge mais aden na eza wenge men donc c'est un peu ça batu un peu perdu il y a musique ya lokuta makasi trop balobani kosaleka elibiso kosaleka trop mais l'avenir epesa toujours raison omona lelo omba ebetaka na babar Jeannette Bombol ebetaka na babar basante touché ebetaka na babar mais banzembo oyo ebimi après yango ta mosusu ba 10 ans après yango esalaki mpe succès mais oyoka kote lelo na babar mais est ce que lelo na bale de match banzembo ya baisaginique ezali ndeti okosala ndeti nzembo ya isaginique ndeti na ndenge nini parce que c'est wenge bcbg ezalaki nano album ya orchestre le temps bapesi yo nzembo yo mo faut tenir compte que no ye akoya ndenge nini ye akoya ndenge nini ye akoya ndenge nini timo mpo yo akosala isaginique papa chérie mo on n'en parle pas soko oyoki wa Jonas 3 jours na liboma mbisi etikala historique et bongo yo bombanga 9 mois na libomo ozo mérité ba honneur à vie Bisebo, je suis ton fils unique provenant de l'ethnie maternelle Yangola tisanga tinique perfection maman Michou Bisebo une minute de silence kezalaki façon ya kolaki sabolingo moi j'allais t'offrir 10 minutes chaque 6 heures avant que je ne sorte de ma chambre. Bisebo, maman Michou, ozali plus que bijoux, na vie nanga pour toujours. Oza diamant, boussole, brillance, na yonde, salanga, je suis na bungate, nzela. Ah, mama nanga, yo. Ozo thématique. Vu que sikoyo bato balingi makambo ya mayele mingi te ok donc soki moto ayembi makambo ya mayele mingi yo mwana mama Michou ozali plus que bijou na vie nanga pour toujours namona nanu te komba eleki ya mama kokolisa mwana ai surtout dans son ventre ovale cercle batrasa te na kompa eyeye de nzembo eza lokola batieka ya kopi na tableau soki baexplike yo te okomprendre ok nde bato sikoyo balingi te ke ye moko acomprendre atanga kopi wana abanda kodeveloppe awa alingaka aloba nini awa alingaka aloba nini bato wana besoin kaka 1+1 d facilité totisa bibisa balola mais très facile lelo par rapport ya synthèse na yo mais bato oyo bazotonga bino ezaka bato baotekaka mpa na bino ndeti esthétique alobi bcbg lelo orchestre baretraité esthétique nde na
ezalaki Sisa esthétique makambo na ah non esthétique te nani lokola esthétique azalaki akendaki ezalaki boye esa neti mwa nini esthétique nanu nde nani un drummer là Alex Gando Jikapela nani esthétique champion. champion oui ezalaki champion non Ouais. champion esthétique Ya zaki quartier là. ezalaki quartier latin oui ayaka mpe Ayaki BCBG. ntango ayaki na bolu ndeti aremplace titi na anta takutaka senge minyomani Lokolo nzoko. akoka na ye te atia na ye poa bon donc ye nde comprendre question nanga te donc esthétique eza vraiment esthétique yo nayebaki nde teke esthétique nde nani Zala comme msebunga na mo ezalaka lisusu te na mokili. eza mopasi oyebi kutuka moko esthétique à comprendre mpe Au boulon ya cour. champion esthétique oyo ya ya drummer voilà bon nde na otoloba bapekisa motu kolota te chacun sa façon de voir les choses OK. ye ndenge amoneli eza ndenge ya moneli ndenge akanisi fo aloba topekisa ye te so oyebi se argumenté orchestre baretraité yango wana sikoyo faki batuna bino mabe na bino ere moko action moto alobi likambo bolekisi kaka ntango moto alobi likambo ndenge argumenté yango nano omona ozala na argument te papa chéri ntango azala na 30 ans rio azali na age sikoyo soki rio akoli papa chéri atikali ka na 30 ans papa chéri akola rio pa akola c'est vrai que okesa batata balonga batika jibe calme est-ce que papa chéri ye moko azokola te azokola sikoyo bato baza na ye nde epekisami bakola ntango mosusu alaki aloba orchestre ya bafidèle orchestre ya baloyal parce que eza eloko moko bato babosanaka kolinga mutu na kolinga mutu na ndenge ya solo na kolinga mutu mpona intérêt tali boye ngai nazwa baoccasion ya kokota baorchestre mosusu nazwa occasion wana mais ndoto nange ezalaki wenge BCBG parce que j'aime premièrement papa chéri je suis fan de lui ntango mosusu nayebi bato nakende kuna kofulama mbele ntango mosusu nakenda mpe tout ça mais mon choix c'est papa chéri il faut pas bato bakofundaka bato aye place moko mpo na intérêt na moto aye place moko mpo alingaka nano lider wana au départ en plus yo omona bato yango oyo bino bozoko se pour mone na bandako tout ça boye na boye mais toza na biso kaka seke biso mo toyebi eloko tofandeli est-ce que bachachi oyo tolati tozwyango mpo na papa na bango est-ce que bachachi oyo ya bango vraiment est-ce que tobetaki tour kote kuna kote bafulaka bato wana mpo nalata versation est-ce que nabetaki tour kote kuna mpo nazala na mwa standing oyo nazalaka na nga moko na mokolo nayebi ke je me retrouve na famille na ngai parce que bisika mpe bafulaka bato wana ya un bon moment ngai nakota na karo moko wana boye nayafongolela bato porte totika alors parlons de l'âge par rapport à l'âge est-ce que na succès na temps ya standing ya musique tant que musicien est-ce que maître facile okoki koloba lelo ke okoki koloba okomi na oza na âge okokota na mouvement neti ya président héritier Watanabe to Ferregola chacun a sa façon de voir les choses to beta lisolo par rapport à l'âge ouais par rapport à âge na par rapport à moi kilo nga na mipesaka nakokende bon soki nakende na orchestre moko boye nake retraite alors mpona kende retraite wana il faut moyen quelque chose mais ngai métro efacé tablaki test na orchestre moko boye na Kinshasa awa non il faut oublier j'ai pas cet âge là na âge wana te mais moyen enveloppe okokende enveloppe wana bon c'est consistant bon nake sisi na carrière nanga alors kokenda na orchestre exemple ya ndeko no Ferregola ou bien tokeka Ferregola héritier Watanabe tokenda ngo bongo est-ce que kozala mpona okende kobakisela bango implice to bango nde bato bakofula na niveau oyo ozala ngo leo na ngamba papa chéri jibita kofula nga
Les hommes, moi, pas, c'est parce que nous avons déjà la BCBG. Nous avons la BCBG, dans ma avion, dans Yembi disque, nous avons que c'est bon implicité. Et la phase, dans notre d'opéli. Moins de pile. Donc, nous avons un apport au Yangai, un apport au Yoy, parce que nous avons biso tozo pesa leader pas au pesa orchestre pas au pesa nde yango esala ke non ndi na lobi phase na naître epelisi mwina nde na okende ozoba ofulanga te nga mpe na oke bakisela bango na oke bakisa eloko moko teke no yango moteke matisa ba orchestre wana mais nakozala naître mais très facile na koumela na BCBG na kolinga papa chéri mingi bi papa chéri pa linga rabino. Est-ce qu'il n'y a pas moyen lelo nebe attention à tout na pour se poser la question, il n'y a pas moyen lelo qui mettre facile ndenge à ça qui peut-être disque naïe à ça la ngo na kati ya BCBG na ba âge bokomi nango na fidélité bona ngo na et pas papa chéri. Ouais, c'est possible parce que nzembo tokosomba studio tokofuta mongongo ezali mais c'est pas par sentiment les articles pour âge école il faut au salaire il faut biloko tout ezala en place toyebi lelo musique yango ndenge ezokende na osala yango te kaka mpo na sala soki na osala yango take non bon mais beti mpe eyokani mpe et tout ça ça demande beaucoup de choses producteur il y a sérieux mon monsieur producteur aye a sérieux je suis allé proposer à papa chéri bon papa chéri nga na osala album na kati ya orchestre déjà kuta autorise yango kala aloba oyo aza capable asala album ye moko autorisaka maître fikari autorisaka maître fikari ye moko aboya na ye ya fifi donc eza eloko ya grave te seulement que il faut bamoyen ezala réuni parce que mpona kosomba nzembo ya bien il faut zala na mbongo mpona kota studio baqualité ya bien wana nyonso voilà je pense ntango osala album na kati ya BCBG il faut pas ezalaka non différent ndeti album moko babeti na confort niveau ya qualité BCBG voilà alors tout ça il faut des moyens alors c'est pas que non na la moyen kaka parce que na komi na âge parce que ngana osala album alors que ça la banzembo na studio moko na makala soki wapi manzanza ezo conforme na niveau BCBG non avec des moyens il faut d'abord des moyens pour se présenter d'abord moi je vais mettre les moyens donc on va consommer banzembo bien pour foutre ba studio bien les gens qui ne pas pas chez bon voilà moi je porte garant dans un album na kata orchestre mais toi ngai tout souffler toi la période je connais fina malem bête au kita toro bisebe beleta pour tes paroles voilà tous attends je connais fina mais trop pour yangonde actualité Mikolo et surtout peut to beta masolo déjà ya banzembo bongo donc je connais fina pour to beta solo nzembo moko boya ya disque na pour ça disque ben oui laisse ngando après pour nos solo abeta non je connais fina songi Christian Lomoto ya mama Carola Guito oh Thierry Beto yo mina mwanza luvenga yokotanga mobimba yo tika ndambo te ezosala bien nazoyoka gu pimanga ta nyonso me Ulrich manono te Elvis Sugar bienvenue Malembe Lo Mumbenye Freddy Taga metano yo ngai yeye kasi koboya ngai te o nazobangaki jomayela ayeba ba faiblesse d'amour nazalaka nango wampishinga te nasala oyo motema eningaka kasi sekisanga te ndambo nalongwana titi da colère me kosalanga mabe te o je me sentirai mal John Kabemba makofi abetaki nga na butu ndongo abeka nzoto mingai masenga mwa ndambo
buye salinga mokongo pakolanga poudra babebe pana ya na tikalo nuna te emeka tula natikala kaka mwana ya bebe aleli bane ya makarine lelo laliwa piango ça fait 24 heures nayoki mongombo ya rechete manondo ye maître dite chamalagi mengale barorife makengo prince mafuala de wili watuna bobleze nsasa alezola Pema. ah oyo baba 20 cylindres de pour 20 cylindres oyo 6 cylindres ozonga na ngomba te oyo eza omata ngomba omatisa ngomba soki oza na fra malunga te ozongisi me moi kisongisongi nde bcbg ezala nde boya bachanteur wana nongo mpenza ntango ayemba otabendaki oyo mpenza so batiki nga na ya bitumba eza makasi ya bcbg ya de bon bcbg babon bazali donc ntango bamachine ya musique donc nsima liboso lider kale omona tokaka bajoskizola achuda milito bamoda show bamichigan bagesans akoko bachanteur baza nani motangi te awa sinika bcbg mbimba napesi bango mbote donc tous les collègues tobosaka voilà bobosaka mais trop effacé mikolo toleka ozalaki sujet epa bato mosusu ya monkeri tomonaki na ngambo ya maison mare ndeko na biso dilema nzaka ndenge asatakaki na yo voire même kotouche oyo eza défaut physique epuis eleki to oyo olanda live moko banda oleka ya pi roger oyo aza toujours na ngambo ya maison mare kolobaki ya bcbg eza na matanga metro efasi akufi ntango wana tu wana ya bakofinga ya bakoselo makambo kufi ntango wana tovivre wana ndeni omoni bandeko wana nayebi te baoluka nini heureusement nzambe asungi biso topema bazwi adversaire basa nini bazwi adversaire mpo namoni mikolo bakomopotana na fere parce que tobandaki émission bien baluki biso na ndenge nyonso epuis toza na besoin makambo wana bango baosala wana le temps révolu toza na ntango wana lisusu te tolobi yango combien de fois toza na besoin guerre wana te parce que nous sommes pas les bénéficiaires tolobi na ndenge nyonso bino boya koboya bango mpona batiri bino boboyi na bino bango batiri nzambe asungi biso nzambe ayokaka losambo na biso atindeli bango fere baswanaka c'est trop fort hein? Donc naza kuta commentaire osala te ye moto alingaki aluka liwa na ngai heureusement nzambe aza monene parce que omoni babiloko ya ndenge wana olobi me 3 coups filme ekoboma mpe motu biso oza bapilier na bafamille mare na biso soki ayoki nouvelle ya ndenge wana aza na besoin confirmation te akopike mpe crise adai si bolukaka oyo te eza nouvelle lokuta mare adai voilà ce qu'il voulait causer dans son famille na ngai na bandeko na ngai na bana na ngai mais Dieu est juste soki ya oluka liwa na ngai soki oya na famille na ye te oya epa na ye moko biso toza ya nzambe toyaka na tv te kotanga bakombo bato mpo bato batala ngai non pour l'autre là donc na répondaka ye déjà na esi nayebisa ye oyo nakoka koyebisa ye na ntango na kote olobaki na biso tobloke toutes les portes na bafenêtre tobloke na baclostat totie bapapier moto akokota na ndako na biso te mpo aya tosala na guerre yango nalobi baloki na bandenge nyonso balobi kofonce porte bakota kaka baluka kaka esika moko boye tobanda koswana na bango me toboyi na biso nzambe aza monene atindeli bango fere atindeli bango sele oyo bakota na atindi fere nzambe atindi mwana na ye jésus nzambe aza monene atindeli bango fere jésus atindeli mwana na ye jésus fils mais mama bapapa yango yo otrouve yango ndeni papa na musique mpo yango nde moto ebotika baproblème ya konie affaire ekolobaki konie te en fait alobi eza réalité ke président oyo rason aza kolutu ne eboti bapolémique ebele tout ça distraction sur tout le plan na esika moko te nani faire akozala mwana ya wera
Ok. Na âge aza mwana na ye te, na musique a mwana. Ok. Vous savez, en plus sikoyo ya mabe makasi ezali non oyo nga naomona neti moi ntango biso tobloke baporte tokangi bafenetre toboyi bakota parce que tomona buzoba ya bifo boye osala guerre moko boye na bonne cause nde nabaki ya musique fo ezala na kati ya yemba nde beta nde bina nde lata nde mais bango bakomoluka ngo na ndenge afinga nde tout ça yango nde tifo biso twana biso te mais soki na ndenge abeta nde biso tobetaki tebuka te bango babeta baya baloba keloko na bango eleki ya biso na terrain mpe tomoni keno te bon mais soki kaka ya kofinga koya koboya inutilement ça yango wana biso tomoni keno to na biso bénéfique na badébat wana te na baconflit ya buzoba wana te yango toevite na biso parce que omona babenge moto kulutu ça devient un problème ozwa niveau de to ya bato ok na apesa exemple moko mpe ya sonama mbutakisi mbuta elakisi mokolo ese foto oyo bakaka papa kisi totikala kobenge papa te tobenge kaka mbuta ndenge moko no ulutu mokubu aboni ulutu boni c'est du respect toujours ezaka respect et soki tokende na cadre de la musique omona bato mosusu baye na badeba ya sale te na mo te na Congo ndenge mabulu ezotimuka na Kinshasa na bafulu ndenge mpe mitu na biso ezotimuka na bafulu na mutu na biso. Vous savez, il y a d'autres choses c'est une façon de parler. Ok. Alex, salanga nazala. Est-ce que yoko salanga nazala? Si vous soyez dans Sengaka yoke salanga nazala, au bombi image wana. Mugona oyib sa bato note nzambi dem ta sala nazala bobu senga image. Oyib sa Alex ya saloza. C'est une façon de parler. Yokabana, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler parce que papa chéri pas le bat. Boki bana ba ko yemba. Et c'est pour qui ben ça rose la mona ya papa chéri. Na cadre siko mususu. Na cadre tamsu ki yende moto abimisa. Oui, nous sommes tous sans ignorer faire azalaka na wenge ya 4x4 na yemba te à se démarquer kata ko se démarquer na maison mère. Mais yango wana kikulu tute. Ese muta potinda mutu mwana akumuta ko tinda mwana mutu na poto feza na papa. Yaya pa potinda leki na poto. Ouais. Le so yo yaya utinda leki na poto mbala moko komi papa. Donc yo kabana nde bato oya na ngo wana. Ya ba débat ngani kana ko ya osala ki je connais na plateau te mais ya makambo suspect photo apporta ka moi éclairage na ndenge na comprendre makambo. Par rapport na ko bien que na Congo soki si mutu azwi position na ye soki sa tingami na 1 plus égale 4 na ye olongolete ba explication nyonso elongwa nango te mais du moins to expliquer avec même makambo bato ba comprendre ata boyi ko comprendre mais na motema yebi ye yango na solo. Très bien. Donc dire que non yo kabana c'est une façon de parler. Les attributions le bina yo kabana on a comme moi na yo so tsoko bimisi mutu partout total la généalogie ya wenge to toke na généalogie ya wenge faire ça mwana ya wera te ok na généalogie parce que bauti na wenge ensemble ayemba te bauta kisika moko na logique wana ndenge to ke nango ke no auta kuna bimena wera mtabimisi wera mtazalaki ko l'orchestre c'est que na ba Adolphe na ba Marcela bango so to benga bango bana ya wera. Donc la généalogie penza fait à mwana ya wera te na sens tout to ke no bongo jibe pe na papa na bango nyonso so to ke no ngo to ke musika makasi to ke musika makasi ale ba débat moko boye inutile biso tant to na plateau to protéger l'idée na biso kota na salité. Très bien. Benga na ko ya te na ya déclencher guerre moko na parce que ba ya finga ngate ba ya finga leader na ngai et ba yo finga l'idée na parce que ngai na déclencher guerre on est en to tozoya to lingi to protéger l'idée na biso na ba poto wana na ba salité wana akota te ndé na to ba Dieu merci ba luki biso na façon to ba biso te za ba tindi Jésus. Voilà. D'ailleurs, papa chéri, mon d'ailleurs, à côté de la Baboujo Banaté, parce qu'une fois, moi, je l'ai suivi dans la émission, dans plusieurs émissions.
papa Chera Lobara ceux qui n'atteignent combo ya raté to ya motentelité d'idée masela té to tata té ba osikate pour bada ba master nanga donc abenga ka bango déjà ba master naé donc achaka ki papa ti alors mettons facile mais to so la na yo vite fait to boko manso déjà na basuka émission na biso to si sango boité c'est que to poser question yo par rapport à ba marambo Alex to na yo awa ba finga ki ba lobby parmi bato ba finga ki ba bi yo metro faso yemba nini mais tu dis que metro faso ça la disque non moko depuis 2020 vous mêlez déjà disque wana ça la plateforme nous savons en ligne so albeti metro passé na YouTube pe ba romona ba clip na ezali osa itana nzembo moko pe marka mais to yo kengo na ngambo ya maison mère ya wasa double F yo muto tekeli to yelinga ka beta mo remix to ne. Non, mon ma carte il y a la porte dans la fenêtre, j'aime pas trop en parler. C'est qui est vrai, c'est ma chanson parce que et ma preuve les amis, la Betango 2020, on ça la convert nango en 2025. OK. Et to le bafota comme les ça. Oui, tout ça banze moi ça si j'ai tabouté. La kala batando yo ka soni ya son minze bouté. Écrire une chanson, c'est ne pas donner à n'importe qui. Tu peux avoir la voix. Vous voyez ta guitare, mais pas plus mélanger au coma. Et c'est pas tout le monde a comaka à y mbakaté. Ya bato souci voix kak. Son binzeli. Donc oui, son mandé nous la sujet tabouté. Mais ce que nzembo wana oyo bango ba yembela oya ngai. OK. Oui. N'ont pas parolier. N'ont réclamé dans le hôtel parce que na bangi ceux qui n'ont bi donc il n'en a pas droit d'auteur tout ça et encore maintenant moi papa chéri ne t'entend pas wana fongo les fenêtres au bas bas les gâteaux fongo là pour ma côté. OK. Donc je ne réclame rien et c'est yembami tamie et changer l'autre. Attends de réclamer ba droit ngwa bana ba millions ba opesa ngai to bon ça vie ngai. Donc ils ont dit mon ngai bango ba beti cover et quelque part je suis honoré parce que oui la scène pas n'importe qui. OK. Une grande star de mon pays. C'est une grande star d'Afrique au Yoboye. À qui ça la conférence. Donc, quelque part, je suis honoré. Parce que ce que je dis, moi, il y a eu Yangai. Il y a eu Nanité. Il y a la parole. OK. Parce que version parolier, moi, tant que ce parolier est qui nous dit, on est tout chaque. Très bien. Il y a de l'homme sur Golongola, il y a de l'homme sur Bakissi. Tout le temps, on a bâti sur un parolier à Zawana. Il y a Tekelenga, il y a Tekelenga, il y a Namon, il y a Kobongisa. Mais si vous savez qu'il y a un zémo, on a Ogala Bakisa. Nakat. Ezali. OK. Donc, il y a un petit parolier, il y a un petit parolier. A Tegeli, on est Oyangai. A Tegeli, on est Oyayiti. Voilà, mais ma parole, ça fait ma congolais, tout ça, la série. Sauf que les gens me disent, c'est mon mot, ceux qui comme il y a. Et ça, c'est pas évident que tekeli mutu nzembo abeti yango apo yoko tekela ngo miso mutu mosusu nzembo biki yeso tereso lila ke ngombo wana comme escroquerie hein escroquerie parce que nzembo oyo so tekaki ndé to tekeli mutu lipa après mutu ngo si lipa déposer ngo quelque part yo poser ngo lisusu oko teke ngo quelque part donc et ça moyiba Alex Ngado voilà pas ne balbara les karma existe. OK. On est la fille là ba fingi video yimbani tunaki na yimbani bon na yimbani papa na bino yimba nzembo yo kongoda po se ya yo to ko photo style c'est Alex Ngado boya kotala moto suki sanga ye yo Fredi ye moto akoki saba posa nanga motema bolingwa viranga Fredi Fala mama boya kotala ye Mberdi Fala ndoya mama kambamba Cédric Gizombe Prince Kema Tanya Lemba, Nancy Mupatika Zumba, Francine Putuba, Eric Ndala, Mame, Nayawana Kufie, boya kotala moto suki sanga yo Fredi ye, moto akoki saba posa nanga motema, mbolingwa vinanga, Fredi Fala. C'est une chanson que j'ai dédiée à mon vieux Fredi Fala, le haut conseiller. Via préféré, à ça la cover, je suis honoré. Voilà, merci beaucoup, Maître. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Habité, donc, retenir ni à propos, il y a quand il y a BCBG.
Ouais, donc on va retenir ça qui sont en deuil. Ok. Toujours les Ambutakis qui sont locaux. Je crois bien, d'ici là, le programme est dans la promulguée. Après, tu continues le programme là, quoi. Et on retenir quand il y a mais pour plus, tu vas continuer à consommer l'album dans le bal des matchs. Parce que jusqu'à présent, Niembe César a balle des matchs. Niembe César a Zebouka. Et tu as le bon clip, je connais finalement qu'il y a des bons matchs. Très bien. Et puis, Calaminte, vous l'avez pas clip, Calaminte, bon, j'ai un clip à l'Ulendo. Achuda. Achuda avec Kalate, à Oba, qui a la bonne musique. Vrai, clip, il y a l'Ulendo. Puis c'est bon, quoi. Voilà, merci beaucoup, Métro, la disponibilité. Et puis, na bandero batalio, message au roti que la bango, ba dédicace. Na bato balingara ba dédicace. La dédicace, c'est un bon message. Voilà. Je salue mon vieux Ndongo Abega. Mort. L'homme des passeports. Il restera le meilleur de tous les temps. Voilà. Là où repose le cœur. Bah, yaki Kimt. Azongi déjà. Azali, hein. Là où repose le cœur de Maman Emekatoula. Je vois comme ça l'homme de l'humanisme. Elle vend pas les moindres de tous ces Junior Mabaro, vampire noir. Humanisme nde makambo ce soit boala bate belé bayakawa botenga na ba bazwa te bali moi mais Junior Mabaro aza toujours na bino yangwana qui dit baté mokolo tosala sous élection il faut bien retenir ces noms là ce visage là de Junior Mabaro parce que c'est un homme bien azo sunga batu sans qu'on prétendre, sans que vous ayez le Romorobo. Donc c'est ça un homme, c'est ça l'humanisme. Junior Mabaro, vampire noir. Alain Zola, l'œil de vampire, toujours à côté de Junior Mabaro, sans oublier Salon Fred Fondé. Salon Fred, la PC Beauté. Merci à mon vieux Michel Mitéo, la Colosie. Qui va bomber qui toque autant de Kenda. Batumsu bando ya baba fonte au moment où batwa ya baba fonte mais et Michel Mitéo azawana na Lubumbashi na Monibo le vieux Albert Mabela sans oublier le touchable Rifenzale Sylvain Poutumango soit sérieux bango tuwana ba bomba inga kitoko sans oublier le grand Gérard Fiston Koulou le grand Gérard je te salue Freddy Kitenge Val-de-Marne Olivier Limpia, l'homme au bon cœur, l'homme des dirigences, ma tante Hyacinthe Mwanangani, Mwanabato, Mwanabenda, teint couleur du pain, mère boss Zozo Mwanangani, Papa Leki Ogi Mwanangani, Laetitia Mwanangani, Mwanabato, Namoni Bongo, le boss Mao Kabaz, Hôtel La Gloire, Namatadi, Lingola la Kitoko, passé bas séjour Kitoko, contacté Kaka, Hôtel La Gloire, on a la Kitoko, là-bas prépé, il y a Kitoko. Le vieux Guichou Mayela, les leaders de Dallas, Namoni Bongo, Jean-Phil Moukeba, de Boston, Boza Ebele, Bolingara, métro, effacer les tableaux, numéro dans la contact, plus 243, 81, 460, 45, 53, plus 243, 81, 460, 45, 53, dans le culture, Mabanga, Nangana, Yemoko. Les très spécial. Francis Bandoubola, on a du gaz et du pétrole. On s'en fout du reste. C'est des choses. Voilà, merci beaucoup, Métro, la disponibilité. À Tangos du Kambala, nous sommes arrivés à la fin. Bah, dédicace, on a bateau, tout, batali, et puis message sur les alliés, vite fait. Ouais, merci, Noël Alex Ngandou. Je confirme seulement, après, il y a BCBG. Il y a Brazzaville, c'est le 7, c'est il y a mois prochain. Ouais, total, après, par rapport, il y a programme, il y a Bobset, il y a Takis, donc voilà. Mais un programme, elle est 7. Sauf prévu, équipe, il y a le news de BCBG avec Alex Ngandou et Ghost Bikambala. Torozala, déjà, dans Brazzaville, voilà, sauf imprévu parce que le concert à BCBG, c'est pour bientôt, dans Brazzaville, voilà, Torozala, et l'ongo Alex Ngandou pour parler de ça. Merci, invité Nabiso, à Joaquin Lelo. Il y a
qu'on y invitation à biso et qui mettre effacé c'est des choses donc carré les lots voilà et pourquoi pas le richissime congolais le boss Guimenga les barons babiso sur la raté de selol voilà Alex Ngandou merci Nayo donc voilà je dis merci na benangai na Londres wana Jean-Louis mérite les sentinelles de Londres respect à kabarabila maneti donc neti kaka donc il est comme ça des mes verts moropé aux patron pour kabarabila il y a 3000 balles 4000 balles et ça la bien mais hermo pour sangisa mo pe na mo likonda benangai pena donc Jean-Louis mérite sentinelle de pena Londres hermo sangisa mo na mo la ça la bien pena gosse di kambala akozala kosepela pourquoi pas la paix ça peut merci na ngai na président Jacques na Ivry maman Nyulumbala na Bruxelles maman na Chanel motema papa José na Bruxelles la maman chérie moi si maman Colline Bokatola maman Minata maman José de Sadiso maman Rachuker impératrice maman Marina Godwin maman Marie Tabora respect na bino tontu maman Yala lolo timbiki sanda timbiki maman na mopenge bango bazala bongo na États-Unis respect na bango Alex Ngandou. Voilà, merci à toi Gosse Dikambala, merci à tous vos résultats au Talabiso, na ba vrai tout au vos partout dans le monde. Président Roger ML empreinte digitale Salvatore la peso bambo tebele maman fille maman masolo ya papa Audace Milandu la peso bambo te place au Talabiso ya Pombenza Firenze le Golden 12e dan Bogar éternel homme avec un cœur en or depuis Londres la peso bambo tebele mère Chris la baronne. Il n'y a pas beau vie pour l'an dans la carte à Londres. Big dédicace, place Bota Labisso. Président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis Evry Courcoron, à Bota Labisso, à Namoni Freddy Kodia, Staff Feeling, PCP Bambo Tebele, Magui la Togolaise, big dédicace Nayo, Eric Dima, à Zota Labisso, Motomoro bien, il y a Gaston Zete à Malili, PCP Bambo Te, pourquoi pas, on a Pelas Simon, il y a pour Bota Labisso, agence ya fret maritime et à Karamoko, Tazisco. Agence OSA Musala avec honnêteté OSA Musala na sérieux tout na assurance nyonso agence Tazisco donc de France à Kinshasa Angola agence fret Tazisco et OSA Musala kitoko wana na pesi mbote na yemoko le boss Patrick Benga motomoko bien na peso bambote ebele place au kotala biso bozaki tellement nombreux botali biso awa na les news de BCBG vous partagez vidéo vous avez des commentaires et vous savez vraiment kitoko les boss Nongo Abega l'homme de passeport rouge via balègue belé te fait son mot et place aux alliés donc yono clôturer l'émission se retrouve à la prochaine numéro bye bye.